masakola deuxième monde masakoli ya kisi yango ndoza ko sakolela biso poto ndimango na koti na Kinshasa na power bato bazo bika bakakatani bazo tambola yoka bango ayena kisi tufi na yo kisi ya mama na yo yo banganga esika bazala goyeba bango te yo peke ndo simba kisi wana nana boy menga baraka nalalaga na ngomba nalalaga losambo tuna bato nyoso ba pembeni nanga ba oyebisa yo nzoto oyo ebi mwasi ya Kinshasa te ebi ka nzoto ya mama Claire tuna bato nyoso ba pembeni na ba oyebisa baraka zana tala iloka famille awa ndenge na zabwe na lupango anoko na nga propre soki na luki place ya kolala na olala ubengane pa na yo ponga na zanga place ya kolala uko mshenzi siko problème na yo ezaka pauvreté prophète aza awaza na posa big so pauvreté omoni yo mateya osalaka commentaire te mateya bio osalaka commentaire te prophète baraka alataka bilonge belé soki eza moment akokita boye lokola basango na oya na okiti oyo eza ta ya combat spirituel oyo akoyela yo moto songisa moto pas de braque amen ya deni kokanisa te ke toza na esika kolala te toza na esika kolia te oyo eza de apale soki na beti ka boye mamoko porte wana efungoli yango moko eza automatique eza kaka automatique efungola kaka ya gomoko paf makambo ya kotia centenaire centenaire ya kofungola porte no obeti ka boye paf na télécommande mamoko efungoli yango moko nde biloko ya mikolo oyo 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 obetika boye ezofungola na courant awa na bale babwakaka offrande na fulu te po osala mamba minene na komba ya Jésus Christ de Nazareth fungola batala fungola mwa moke batala ozosenga recommandation finya kuna ok tala bien fungola batala efungoli yango moko fungola kanga fungola lisusu fungola eza nini tala mutu na ekuna omoni mutu aotindika yango aza te bakamera partout kanga lisusu kanga mibi bakota te ok mamere yaka tosala ya tosolomo ezokanga kaya moko automatique ban tosala musala awa nauti ko recommander 55 visa pona ba congolais bele bazokende États-Unis omoni soki toloba ba congolais batumsu bakanisaka na Uganda ba congolais bazati yo vandi awa est-ce que ça na mutazo déranger mutazo déranger te mutazo déranger ngate naza bien nazolia bien kutu soki bamoni congolais baomona pena congolais aye omona pena bazoyamba yo lokola eloko mosusu vraiment bolingo ezali est-ce que zana mutasami na seyo awa na ville ya Kampala ketala congolais oyo zonge pa na bino te mutazo bina senga za te kutu kutu depuis na yaki na otala pena boye natali ba biloko akolia lokola ba pondu matembele ponini bishogoro to benga ngo nini na bosani kuna akaba lobi boliaka ngana lobi etoliaka halobi mamo la kisa biso pe seke ngana la kisa pena bato bo bana congolais pensa congolaise azolia ba biloko oyo biso pe tozolia nini mutu nyoso bandi ko lia biloko ngona olia omoni biso tovanda na kati ya ville ya Kinshasa tozana ba petit moko bazana tribalisme lokola ba deniles chaque fois bimbwa kela zonge pa na bino Uganda yo yaka kolia awa kuna bozana nzala bozana eloko te babengana bino na bamboka na bino boye awa koluka yebisa bango to ya koluka tozana nzala toza batu ya se na mboko oyo ndengo komi awa vraiment ndingo vandi na bapale na biso oyo te
lobama makasi nzala bango non nzala ezate nzala penza ezate po soki ezalaki nzala eza exemple nano liboso eza nano babiloko akolia lokwa matembele baliaka te pondu baliaka te babiloko nyonso bozomona baliaka te baomonaka loba balia mbala nango baokamwa kutu biloko mpe baliaka omona biso toliaka te toyebi yango te vraiment toza bien bolingo ezali moto ao maltraite nga aza te ezala bayebi oza congolaise pena baza ebele awa oyo aza mwana na ngai ya Brian Semtongo azo travailler longo na hape na église na biso ya Parlement Céleste awa na ville ya Kampala omona eza na bato musu bazoloba na mboka na bango bazalaka pe na ministère te mama omona ministère ozo servir ministère wana eza ya location soit eza na tongame eza na esika na yango yebisa ba eza pena location te basomba eza pena lupango ya église eza lupango ya église nga na travailler kuna naza présidente kuna batenga po nazaki pe présidente na Kinshasa awa pe na apeka présidente batenga to servir to salela nzambe vraiment bien yepe kalata zoke des États-Unis siko yo mutoza kuna yo groupe kokoma beglisi wana tutu yo toni kafuta mbebu rouge okasangula zobota na kitana Denile wa de Carola Bakateza Bamidoli Sabani Bapatiki Wajala Muturo Zokaba Osala Patia Fani na Bulatela Mama Koto Sala Muku na Bapate Patera Bapate Maman Blanche, Zama Kopesa et moi si Moussou pour Aza déjà. Marcelo Lobaki Yango. Marcelo Lobi que ato fandina moi si. Combien d'années ato linga qui nini so kaza destiné na otenza makolongole pembeni. Il a dit yonde muto comprendre te mais yemoko na batu misusu ba comprendre nango. Point barre. Vous comprenez? Nga loko eswinga sukoyo tona ebisa kibino ke boko mona mukonzi kuda na matanga wana bondima kinga bondimenga te na ese bino matanga ne matanga présidentiel siko allez comprendre que un président de la République batu bakufa na wenze moko na Kinshasa wana kuwa ezwa ba mama batu botala baso bazola muka bazokendo luka peine du jour pona bana na bango basali lisumu te bakekata mabele te bakekata libumu te bake baksa masoko te bake koluka bilie ya bana na bango mais comme mboka wana eza mal construit comme bansinga courant eza protégé te et boma bango bomona Tshilombo akenda bomona Tshilombo se déplaça bomona ye mais ce qu'on bota la présent na bino là où il se déplace ton ese bino ke matanga wana eza matanga ya niveau na bino te eza matanga ya bato Prophétie des pasteurs kassaïens. Dans leur vision, c'est toujours Tshilombo le gagnant. Bande des hypocrites et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Tshilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Tshilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Tshilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessie. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va l'hériter. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023.